Tokotala CGTV, mama CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Shalom, bonsoir, partout là où vous êtes, peuple de Dieu. Plus précisément ce soir, je suis venu m'adresser à ma communauté ici à Newcastle, ma communauté congolaise, notre grande communauté que nous avons ici à Newcastle. Je suis vraiment heureux ce soir lorsque mon grand frère Papa Michel m'a appris qu'il va passer pour que nous puissions partager ensemble ces moments de joie et ces moments de la famille, souhaiter nos meilleurs voeux à toute la communauté. Et j'ai beaucoup aimé l'initiative, voilà pourquoi on a ce Yaya. Comme ça, nous allons profiter par envoyer ce message à toute notre communauté. D'abord, je m'en vais vous souhaiter joyeux Noël, Merry Christmas to all the family, Merry Christmas à tout un chacun de nous, bonne nouvelle année, heureuse année 2021 qui vient. En tout cas, je sais que l'année 2020 n'a pas été facile. N'a pas été facile pour nous dans une manière générale, nous qui sommes ici à Newcastle. C'est vrai dans le monde a connu beaucoup de choses. Le monde a vécu les moments les plus terribles. Nous avons vu des cas de choses, des cas de mort, des cas de décès. Et c'était une année turbulente. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes arrivés à la fin de cette année qui n'a pas été facile. Et quand je parle de ce qui s'est passé plus précisément dans notre communauté, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vu des cas, des maladies, nous avons connu des décès. Le plus cher, les nôtres, les frères que nous avions sont partis. Mais nous sommes dans un moment comme celui-ci où je m'en vais à encourager, n'est-ce pas, à dire à tout un chacun de nous, réjouissons-nous dans toutes circonstances. Et que cette année qui s'achève puisse apporter la joie, puisse nous apporter encore l'espoir que le même Dieu qui nous a pas abandonnés, qui ne nous a pas délaissés, malgré tout ce qu'on a vécu, le même Dieu va nous faire du bien pour l'année qui vient. Il va continuer à être avec nous. Demain, c'est le Noël, le jour à laquelle nous, enfants de Dieu, nous célébrons, nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de Jésus, mais qui n'était pas vraiment une date réelle de sa naissance, mais nous prenons cette initiative, l'occasion pour dire à tout le monde que oui, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous. Voilà pourquoi pour moi, je tiens à vous souhaiter ce meilleur vœu, Merry Christmas là où vous êtes. Sachez-le bien que la naissance de Jésus nous apporte la paix, la joie, nous apporte la liberté, nous apporte le pardon, nous apporte, n'est-ce pas, les temps de vivre ensemble. Alors pour cette année nouvelle qui va bientôt commencer, nous allons entrer cette année avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses à faire ensemble. Oublions tout ce qui est passé, oublions tout ce qui nous a déchirés. Si nous avions des problèmes les uns les autres, pardonnons-nous, aimons-nous encore davantage et planifions de bonnes choses pour notre communauté ici à Newcastle pour 2021. En tout cas, merci, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que nous avions fait cette année. Nous nous sommes soutenus main dans la main avec tout ce qui nous est arrivé, les moments les plus durs. Le Seigneur nous a aidés, nous avons surmonté cela, nous avons survécu cela. Et cela prouve que cette communauté de Newcastle, il y a des choses que Dieu va faire avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Roland. Avec toute ma famille, nous vous avons salué.
Joyeux Noël, Merry Christmas and Happy New Year. Bien-aimés dans le Seigneur, la communauté africaine en général, ici à Newcastle, et la communauté congolaise en particulier, toye na vidéo mukuse oyo, ngamoko personnellement, et au nom de ma femme qui est là avec moi, et toute la famille, pour nous présenter bino, vœux de meilleur, de prospérité, de bonheur, et surtout que nous venons de traverser une période très difficile toute l'année 2020, où ils ont caractérisé la réalité ébélée, mais le Seigneur nous a fait grâce quand même jusqu'ici, aux Anabomoi, depuis Moule Banda Kitala Yangoyo et Komina Souka. Comment ne pas lui dire merci? Donc, remercier sincèrement toute la communauté qui a toujours été avec nous, qui a toujours été avec, n'est-ce pas, les uns les autres. N'est-ce pas, tous a toujours unis et soudés. Et en gros, yaki na après-midi pour nous représenter bino bavé de meilleur. Bon, parce que fait malamu, il y a Noël et puis il y a fin de l'année, de sorte que le Seigneur puisse vous faire du bien pour Bobanda année à Sika et Longonaye. Merry Christmas to all of us. The Lord grant us the grace to be alive, and it was an easy year as we are all together witness. But until today, we can say that the Lord has been our secure, the Lord has been our protection, the Lord has been our healer. So we are standing today to wish you a joyous, a glorious, and a wonderful, happy New Year, and a very beautiful Merry Christmas. And we pray for the good Lord to bless you, to keep you, to protect you, and to do you as good as you ever expected in your life. Amen. Merry Christmas from us to you. We love you. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur puisse vous accorder les désirs de vos cœurs, que le Seigneur console vos cœurs, que le Seigneur vous guérisse pour celles qui sont malades, que le Seigneur restaure vos vies, que le Seigneur vienne au milieu de vos familles, n'est-ce pas, pour répondre à tous vos désirs, pour tous vos besoins, le plus pressant, les désirs pour lesquels vous aviez toujours, n'est-ce pas, espéré que le Seigneur puisse vous accorder. Nous prions que le Dieu du ciel puisse vous faire du bien. Vous allez terminer cette année en beauté et commencer, n'est-ce pas, l'année nouvelle avec joie, car le Seigneur est pour nous. Et s'il est pour nous, la Bible dit, personne ne sera contre nous. Ba mama ya Newcastle, ba papa ya Newcastle, ba na biso ya Newcastle, ba yaya na baleki na biso nyonso ya Newcastle. Nzamba sali biso bolamu ebele, soki lelo to telemi to zali nesika oyo ezali poto pesa Nzambe merci na nyonso sali na bomo na yo pe na bomo na biso. Yango na to eko ko présenter bino, ko souhaiter bino Noël malamu, bonne année malamu. Nzamba bandaki na biso année 2020 akomi na biso tina suka pe to sana kwa ko bondela eke 2021 oyo ezala anoto ko expérimenter protection na Nzambe na niveau mususu, ezala année oyo to ko seka ebele, ezala année oyo pourquoi pas kokuta susu ensemble pona ko sanjola Nzambe. Nzambe apambola biso ba mama na nga CMW na bosani binote. I love you so much, you are really deep in my heart. Ba papa na biso a CMW, God bless you. And my kids, my children na CMW ainsi que na Newcastle Mobimba, pourquoi pas na North-East. Nzambe apambola bino. Merry Christmas to you and a very precious and a happy new year 2021. 2021 ozaya olelate, 2021 ozaya liwate, to bondeli Nzambe te to mona suba kufate na kata communauté la biso. 2021 eza ya consolation, 2021 ezali ya réalisation ya ba grand projet, 2021 ezali ya acquis, n'est-ce pas, ya ba réalisation nyonso Nzambe asala ina biso na mbula ope na mbula eleki. 2021 ezali mbula o to komona dream na biso come to pass. 2021 ezala ne oyo bandoza na hôpital à tout moment te. 2020 ezali ya opération te. 2020 ezali ya ne o kovanda kuna te na hôpital po bazonga so ba maira ba makila, mais 2021 ezali année ya gloire. Nzambe a accompagné ope na libota na opo na komona
nkembo wuta le premier jour ti le dernier jour ya année na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas and to then you. Happy and New then Happy Year. New Year. Bye bye. Frères et sœurs, Bandego Papa, Baba Maman, je viens encore devant vous aujourd'hui où nous sommes à la veille d'une très grande fête pour nous chrétiens qui est la fête de Noël. Le jour où le Fils de Dieu a accepté de quitter son trône, venir prendre le corps, vivre comme toi et moi, au milieu des souffrances, au milieu des humiliations, pour que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Comme le dit Ésaïe, la lumière, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu paraître la lumière. 2020 a été une année sombre pour nous. Nous avons été secoués par la pandémie du Covid-19 qui continue à faire rage jusqu'à aujourd'hui. Nous avons perdu nos chers dans cette ville pour lesquels nous gardons une pensée pieuse et nous prions à ce que cette année, au travers de la Noël, que Dieu essuie les larmes de tous ceux qui pleuraient, nos larmes à tous, afin que nous puissions jouir du bonheur que Dieu a réservé à ses enfants. Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année, une heureuse année, une année de prospérité. Que le Seigneur puisse élargir ses tentes pour tout un chacun, afin que cette joie, que nous continuons à la partager, que nous prions que Dieu mette fin à cette pandémie, afin que nous puissions nous retrouver encore dans l'unité, comme nous fûmes jadis. Que Dieu bénisse tout le monde, mes pères, mes mères, mes amis, mes enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. To see the glory of the King, the Son of Light is up in the manger, the gift of God in love with us. The heavens sing, the angels dance, all to earth the child is born. The earth rejoices, a son is given. God with us, He is Emmanuel. He is the Prince of Peace, the great I am. God with us, He is Emmanuel. Son of God, bread of life. God with us, He is Emmanuel. He is the Prince of Peace, the great I am. God with us, He is Emmanuel. Son of God, bread of life, God with us, He is Emmanuel. That's go time, yeah. Families come and celebrate. Let us rejoice, the Savior born. We own, we learn. He's born in a manger miles away. We lift our voices and sing with praises. The gift
gift of life. He is Emmanuel. Let's get your birth. He is the Prince of Peace, the great I am. God with us, He is Emmanuel, Son of God, bread of life. God with us, He is Emmanuel. He is the Prince of Peace, the great I am. God with us, He is Emmanuel, Son of God, bread of life. God with us, He is Emmanuel. Ko souhaiter ba meilleurs vœux. Tout d'abord nakobandana ko pesa merci na Nzambe na ngai na ndenge abateli biso année mobimba malgré cela qui difficile pour tout le monde. Tokoki koloba Ebenezer jusqu'ici Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Donc na ko pesa ba meilleurs vœux na ngai na liboso na mobali na ngai. Donc ba meilleurs vœux na ye na famille na nga na kachanda ko mobali na ngai Jean-Luc Kaninda, bana nangai, my firstborn Nathan Kaninda, Enoch Kaninda, Eliora Kaninda, donc la princesse de la famille. Na pesi ba meilleur vœu na bango, na pesi sous meilleur vœu na maman nangai na binga kaye RDC, donc celle qui est toujours à genoux pour moi pour na ko bonde la pour nangai, donc au hasard vraiment la souci nangai, na pesi maman nangai na musika ba meilleur vœu. Nazangi cité grande sœur nangai ya Michou ya Didier dans libota mobimba kuna bakanyu na pesi bango ba meilleurs vœux na bosanité toute la famille Mulumba aux États-Unis, donc ba meilleurs vœux. Nazangi te lisusu na pesi belle famille nanga famille Kaninda na pesi bango nyonso tout ba meilleurs vœux. Na kozangi sate ko pesa na ba camarades nangai Arlette, Isa, Pierrette, na pesi bango lisusu pe lisusu ba meilleurs vœux nzamba batela bango sunga bango ya mave na pesi ba meilleurs vœux. Donc batu nanga nyonso ba Serge, donc papa mapasa batu nyonso na pesi bango ba meilleurs vœux na kozangi sate mama fo na pesi ba meilleurs vœux. Donc na pesi sous meilleurs vœux na mutazana sima caméra, donc yemoko le boss Papa Michel Mbayabu, Nelly Soukopé, ça va meilleur vœu nangai na cercle nangai à force. Donc, Babiba Owana, Florence Ngalula, donc Wana Madedan, Bazangi Cité, donc Bazami Satou, Bibish Mbayabo, na Marie Kojintan, Wana Penza, donc Wana cercle Penza à force, na pesi bango ba meilleur vœu. Na pesi meilleur vœu na batu nyonso nzambe asunga to si sa année on a kimia bien que ebanda ki mwana na mo difficulté tozo sambela ke et suka na kimia pe année 2021 et banda na kimia et suka pe na kimia tout ki nyonso na maboko ya nzambe parce que c'est lui qui protège, c'est lui qui éclaire, c'est lui qui fait tout. Donc batu nyonso donc ba meilleur vœu lisusu donc papa Jali kamata bisou moi meilleur vœu. Ouais, voilà, on a toujours na Kat African Beauty talaka oza shop na biso moko bana Newcastle Middlesbrough maman na nyonso papa na ngai vraiment à Newcastle nalingi bino mingi vraiment nzamba pambola bino bozala bien ba santé malamu to lia pe kitoko talaka na ba Noël ngo yo moi et là au mot muke ya ogriante zanga te na ndaku vraiment
ekozala esengo mingi mpona biso nyonso mwa bapriere mpe ezanga te talaka mikolo yango oyo ndenge tozokende vraiment nzambe kaka moto aobatela biso yango nde tozali awa do matondo kaka donc topesaka nzambe merci bapapa na ngai nyonso bapaster na ngai ya Newcastle vraiment nzambe apambola bino mpona misala kitoko bosali bapapa pati nzambe apambola bino aussi mpona mosala monene bosala na kati ya Newcastle vraiment nzambe abosana bino te akanisa bino ntango nyonso papa Michel Mbayabo mama fo nzambe apambola bino bapaster papi l'homme qui a traversé mer rouge nzambe apambola bino libota na nga mobimba nzambe apambola bino vraiment nalingi bino mingi na souhaité bino nyonso wana ba meilleur vœu nzambe apambola bino. Bonjour, bonsoir, Nabatignon, ça va aller biso tout ça à la salon B la international, na Shield Road, numéro 88. Donc tout ça là, awa, tout ça la suki, tout ça la manicure, pédicure, soins de visage, sans un problème à peau, sans un problème nini, donc tout ça awa, to kokiko aider yo. To profiter de l'occasion où il y a pour présenter ba ve na ba cliente na biso nyonso, na famille na biso. Na bandeko na biso nzamba bateli biso mbula o vraiment ezalaki difficile ezalaki makambo ebele mais na grâce à nzambe akomisi biso ba happy Christmas na bino na famille na ngai nyonso na camarades na ngai na cliente na ngai na linga bino bye mami. Hello, this is Sophie Dumba from Bella International on Shields Road. As you all know, we've had such a tough time with this whole COVID thing, but we thank God, you know, we're back to work now and things are getting better, and I'd like to wish you all a happy Christmas and happy New Year. Thank you. Bandeko nanga bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Jésus Christ ngai mama Betty mwasi ya David Kasongo mutambongo na kati ya Newcastle na eko présenter bino ba vœux les meilleurs na ngai du fond de mon cœur. Donc ba mama nyonso tout c'est MW na pesi bino ba vœux les meilleurs na kombo na nzambe donc autant bino te po bozebele mais Nathalie na moni grand frère nanga Michel Mbayabo na mwasi na ye mama afo bozwa vraiment ba vœux na bino les meilleurs oyeuti pa ya mama Betty ba mama nyonso tout ya Suisse na kati ya Suisse na pesi bino ba meilleur vœux nanga na ba frère nyonso tout tozaki ko prier na bango kuna na église na Suisse bino nyonso tout bozwa ba vœux na bino les meilleurs na bosanité batu nyonso tout na kati ya Newcastle na bosanité belle sœur nanga Patricia Ngoya na kati ya Londres na bosanité grande sœur ya mobile nanga yango ya waza grande sœur nangai pe na mobile na ye na bana nyonso Patricia Ngoya pe na bana nyonso tuna mobile na ye maniku yaka na bosanité ko pesa ko présenter ba vie nanga les meilleurs na bana nanga Joshua Bea Kasongo Davina Mujinga Kasongo Lucy Ngoya Kasongo Owen Kaninda Kasongo Yemoko Yemei wa vandisanga na ngwende wana David Kasongo mutambongo na kati ya Newcastle na kobosa na pete so na bosa ni mutu wana esa kwa na sali lisumu Guilhem Beya oyo alandinga na sima donc frère nanga na bosa ni te na kati ya France naza na ba ndeko pe na kati ya France moyena tanga bango surtout ezate na présenter bino ka lever les meilleurs Nathalie pe na kati ya Belgique ba oyo nyo surtout yanga na pesi bino lever les meilleurs na bosa ni lisusu te na Irlande na présenter bino ba les meilleurs ba oyo yanga nyonso ba oyo nyonso tout baza na monde entier oyo ba yebi Betty Bea na présenter bino mes les meilleurs 2020 ezaki vraiment année moko difficile na makamyo sotuti koleka oyo surtout toyebi en tout cas tolelaki na ba o balelaki lelo
tozotala tokomi kokende na 2021 en tout cas tokosenga na nzambe 2021 ezala vraiment année moko meilleur ezala lisusu lokola 2020 te ndenge boyebi ndenge covid-19 eyaki en tout cas ekotisaki mawa na bafamille ebele mais na mawaka ya nzambe lelo tozokende na 2021 vraiment ezala année moko kitoko na bosani te lisusu pasteur na biso pasteur papi na mwasi na ye mama Esther na bosani te papa Gabi kitoko na mama Sandra kitoko année 2021 vraiment ezala année moko de prospérité, de longévité, de bonne santé dans Jésus-Christ. Et ça a vraiment année moko apporter biso bonheur na kati ba famille na biso, année moko sala que tous ala toujours ensemble entre frères et sœurs en Christ, tous ala toujours ensemble na kati na ba foyer na biso. Yango nande na souhaité et pas ya mutu nyonso tout. Merry Christmas à tous. Napesi d'abord le kumu na Nzambe. Napesi vraiment le kumu kozongisa le kumu na Nzambe parce que année 2020 ezaki année moko facilité pour na famille nanga mobimba libota nanga nde tofandi awa. Vraiment toutaki na ba situation moko vraiment ezaki trop difficile mais qui fait que Nzambe le kwa tika bana na yete azaki toujours au contrôle. Donc, ce qui ozonga kopesa batunyo surtout merci. Na obandana d'abord auto benga chouchou de mon cœur, Betty Beya. Donc la moitié ya vinanga. On a beta tolo aussi lelo naza David Kasongo. C'est grâce à Betty Beya. Na osenga merci mingi que Nzambe apesa susu ebele katinaye. Na vie na ye santé makambo belé parce que tout le monde a pu ba misusu ba matape na ba mbetu ba kenda mais basi pe ba kima bango mais oyangai kaka nenga jiraki na miso Nzambe donc kaka Nzambe ni mutako séparer biso mais loko esangem sami kati na Nzambe Nzamba séparera te atara toujours lipamboli donc nazo bénir moi sinanga na kombo na Yesu mais na kozonga lisusu kotala lisusu bandeko na biso na kosenga papa Michel Mbaya bu grand frère propre na kosenga merci mingi na yebi ke to basaki susu mo ba moment moko bo esika moko qui fait que Nzambe asala ki vraiment grâce pour to kuta susu na mokolo ya lelo vraiment na kopesa ba mbote belé na madame na ye c'est miki na biso moko donc voilà le baka jamais ne tombera donc ko ya pété donc ngwende na yo oumela. Et puis nazo pesa famille na mo bimbaka songo nazo pesa bino mbote ebele je suis sûr que 2020 oyo et longoli biso na mo makambo ebele et biso pe na makambo ebele donc nazo pesa bino ba mbote ebele ba joyeux Noël na bino na libota na mo bimande to fandi awa to pesa bino mbote soki na otanga ba kombo na otanga famille mobimba na kati lemba mwana tanga ba kombo moko ezate me bino nyonso tuka songo ba mbote na bino ebele. Na opesa susu mbote na ngai na petite sœur oya la ninga Patricia Ngoya Kasongo esika zali na Londres na famille na ye mobali na ye Maniku Yaka na opesa bino nyonso mbote ebele vraiment esika bozali Nzambe apambola bino pe ba joyeux Noël. Na kozonga lisusu kotala lisusu bana nanga oyo natika na Suisse na otanga Céline Ngoya Kasongo, Samuel Kasongo, Plamedi Kasongo na opesa bino pe ba mbote place bozali ba joyeux Noël ebele tiketi Nzambe apambola ninga pamboli bino na 2020 2021 zoya a continuer toujours ko pambola bino ba succès na ba vie makamda bino nyonso tout et kende liboso ona ozonga lisusu na baninga na ngana otanga ba kombo boza tellement belé na yebi déjà que o azo yebisa bino o azo sola na bino aza muto bolinga mingi kande bo surnommé kombo wana muto mbongo ba respect belé bozaneka moko na kati ya Newcastle bon oya oboya ye moi ibika mais force est toujours number 1 ni mo boyebi et puis na opesa famille Odi King Odimba na opesa bino pe mbote belé na yebi ke otalisa kinga vraiment ki amitié na yo
na nyonso tosalaki pendant que nazali na badifficulté makasi na bahôpital na niveau ya bacourse biloko tout vraiment naza reconnaissant nango na kopesa bino mbote mpe bajoyeux Noël na otalisa susu camarade na ngai Eloge c'est vrai azwaki mpe sango wana amitungisamaki mingi na libota na ye Maginsasa bango nyonso tu bazalaki na mabondeli de façon que Nzambe asunga nga mpo topesa na lisusu bajoyeux Noël mokona lelo na pamboli lisusu libota na bino nyonso tu et puis napesi bafrère na nga misusu tozali na bango awa tosambela bango na église moko pasteur Papi Mbote Belé joyeux Noël papa Gabi bambote belé na libota na ye bajoyeux Noël napesi bandeko na biso nyonso tu ya Newcastle bajoyeux Noël boza tellement belé tellement pe na yebani pe belé et kosala mwa pasi kotanga moko moko ba oyo bayoki kombo na bango te ba oyo bayoki libota na bango te na yebi ke toza ensemble donc na opesa bino nyonso bajoyeux Noël donc bino nyonso tu bozala bien et puis Nzambe apambola libota na bino na 2021 ba succès et belé na mutu nyonso tu vraiment mingi ya koloba pende ezali te napesi bino kaka ba meilleurs vœux. Merry Christmas. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou, CGTV.